azali ko reprocher bino que vous commettre ba infraction et belé. Ya liboso ezali association des malfaiteurs. Nde a lobby que bozali na chef na bino o azali bien connu. Yé mota konza kabino. Ya mibale à lobby extorsion. Bino boboto la rapato biloko na makasi. Donc ezali na bambeba ebele au procureur awuti ko retenir na charge na bino. Yangonde epesi endangisa ya koya kofunda bino liboso na biso tribunal. Pe azali ko solliciter pour to condamner bino. Bazo finanga yo de Christelle nga binga Christelle te. Biso to luka Christelle. Mon condition tia mutu makasi kotane na kankokolo to beta e masasi. Na kitisi mutu na nga na se na bangi na bi papa bozo nyonso bo bomangai bozo bomanga bozo etufe ngai akangi nga na kingo muninga na sai kota na kanga kingo ba fininga tina yeste ba matisi mutu nini kombo nango nini ba vitre ba che musique makasi ba dotambola na mwinda voiture na bango ezaki bleu na kati ba bomi yango akomi ko kende mutu na nga na se na comprendre ba zui sac na ngai ba bandi ko fouiller ba zui 2 téléphones mbongo na kati ba longolinga perruque na mutu ba déterminer ba longolinga perruque na mutu ba zunga téléphone ni montre ba longolinga bag ba zunga ba boucle d'oreille nde na so ba na okufa wana mususu zo betanga ba kuna ba mipanzia na bi boko bomangai na za na pema te na ebise papa na zemi ya 5 mois bo bomangai na zo kosa mais wana suka zo ko fina ngai que bon nga zo comprendre peut-être les passagers quoi aye wana nga si on a fongola ki portière na zela nga c'est non mon frère kita ki ozo biloko ozela bazo ko mema ah c'est pas grave ba yemba la moko l'état na moni po na yebié a chauffeur taximan to sala na i peine a sala taxi mais et le comme singa na monika croyant que bazo leka les gens ba leka na bango ayemba mona nzoto na nga kanginga na kingo mbala mo ba saisir nga oh kufa non na sali nini ba saisir nga ba bazali 4 personnes ba saisir nga ba tienga na se ya mutuka ba meminga ba tienga na sima ba masi ba vitre ba tienga drogue le tanga ba tienga drogue nyon se tikalaki na yebari susute ba ke obwaka nga na poilu na kota libongo de bangala ibongo bakena libongo kuna babwa kinga leta babwa kinga ba comprendre que na kufi des gens ba yeba que na kufi drogue ezwa kinga pona melari lo côté ezwinga pena bake babwa kinga leta babwa kinga yi bazumutuka bakei. Vous verrez qu'il y a une répartition intelligente des tâches dans leur modus operandi, lors des enlèvements, les placements dans le véhicule et également dans le vol avec violence de moto, les modus operandi. Et vous les verrez également comment est-ce que les prévenus s'introduisent chez autrui afin de pouvoir soustraire les biens. Voilà, Monsieur le Président, et tout au long de l'instruction, votre tribunal aura à se rendre compte de ce que nous avançons et c'est pourquoi ils sont traduits en procédure de flagrance. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Boyoki ndenge procureur Awuti Koloba. Azali ko reprocher bino que vous commettre ba infraction et belé. Ya liboso ezali association des malfaiteurs. Nde a lobby que bozali na chef na bino o azali bien connu. Yé mota konza kabino. Ya mibale à lobby extorsion. Bino boboto la rapato biloko na makasi. Donc ezali na bambeba ebele au procureur awuti ko retenir na charge na bino yangonde epesi endangisa ya koya kofunda bino liboso na biso tribunal
pe azali ko solliciter pour to condamner bino na mokuse ezali maloba procureur auti koloba sikoyo. Le tribunal appelle la partie civile Nora Mpela. Oui. Donnez-lui le micro. Tout le monde a dit Atana lingala po batuno. Lingala. Le ban na tribunal makambo nini ekomelaki yo ezalaki wapi ezalaki date nini banani basalaki yango pe eloko nini ekomelaki yo ya mabe. Ezalaki le 30 mai mars pardon na utaki na hôpital na mwana na déposé mwana na bandal médecin komai bakisi na banzi ko luka bakisi na monite na komi na 24 côté à Empire wana na sombi bakisi na zaki na mbongo na sac na sombi bakisi na katisi na ngambu leki na nga bengi abis kota na galaxie osombela mwana biloko olia na sombeli mwana biloko olia ko bima na moni taxi. Il y avait une fille dedans, monsieur Oyazana Mandefu Oyo, ye a telemi, alobi maman ozo kende wapi, ngabino nazana posa express, il y avait une fille. Alobi nanga ok tokoyo kananga bia okita wapi, okita na ye atana kimbondo. Tokomi wabi maman, pesanga mbongo na cha carburant. To pusani ka muke côté université Beaux-Arts. Ngabi a papa non to comité yo senga mbongo carburant. OK. Bon ngamona o débrouiller kana benga comme ça batu baya. Ba pesanga mbongo ya carburant na ozwa mwa mbongo. To telemi muke boy na moni garçon oyo ya suka kuna. Akoti liboso mususu abaluki akoti na sima na mupanzi biso tozaki na sima fi wana komi na katikati. Wana mususu afia na pusani liboso bo wana mususu achengelo ko mupanza lobi kitisa mutuna yo kitisa mutuna ngabi papa chauffeur o likambu nini wana wa suka Christian aye liboso na nga betinga likofi kanga munoko no abetinga likofi kitisa mutuna yo basali échange na fi wana kaka na mutuka fi ngwa saki un peu mes na ebite na moni awate bali fiena leki liboso ye ya suka aleki na sima awa achengelo ko mo mupanzia kitisa mutu na seba comme ko betanga na bina zoko se étouffer boko bomangai bozo bomangai bazo finanga yo de Christelle nga binga Christelle te biso to luka Christelle mo condition tia mutu makasi kotane na kankokolo to beta e masasi na kitisi mutu na nga na se na bangi na bi papa bozo nyonso bo bomangai bozo bomanga bozo étouffer ngai akangi nga na kingo muninga na sai kota na kanga kingo ba fininga tina yeste ba matisi mutu nini kombo na ngonini ba vitre ba che musique makasi ba dotambola na mwinda voiture na bango ezaki bleu na kati ba bomi yango akomi ko kende mutu na nga na se na comprendre ba zui sac na ngai ba bandi ko fouiller ba zui deux téléphones mbongo na kati balongoli nga perruque na mutu balongoli nga perruque na mutu bazwi nga téléphone ni montre balongoli nga bague bazwi nga ba boucle d'oreille nde nazoba na okufa wana mususu azo betanga bakuna ba mipanzia na bi boko bomangai naza na pema te na ebise papa na zemi ya 5 mois bomangai nazokosa mais wana suka zoko fina ngai na komi ndeti na perdre nazo mona ke nango perdre connaissance muninga ne moka zaki na kwa lobi au signaler tika ngai ale to baluki boye na moni to komi côté ya nazo mona pesika to zato babi pesanga ni code na yo Orange Money na lobi naza na Orange Money te ba moni na carte na nga ba carte bancaire babi pesa biso code na yo a banque nga biso ba compte salaire mbongo etika la te to récupérer ka nyonso nazo koka te na sabo botika nga na okufa na pema nde to komi na avenue oye koma cimetière ya okenda cimetière a Gombe wana mususu alobi na nga biyo tozo tika yo soko gangi to tika portière polele toko beto masasi baluka mikendele nde aleki mbara moko bwa tindiki ngai nde ba kei na vitesse ne na bimi makolongulu na bimi kaka bongo na banzo ganga na olela nde na moni mutu a moto azunga ke tikanga
Le lendemain nango Allez-y, maman. na moni batiki nga côté ya cimetière à Gombe côté ya cercle à Kinshasa nde batika kinga to na kitine na moni place na zalaki motara ketika nga na ndako lobi nango na ke ko porter plainte na IP crime na tiki ba détail nyonso tellement que j'avais mal à la mâchoire nani alobi to ko retenir yo te kende ko kota radio nde na kendaki depuis wana na zongi te na ko mona bango kaka na réseaux sociaux nde ba chende na reconnaîtra qui chauffeur parce que non il y a discuté par rapport au prix garçon wana ndenga yaki vers nga boye na mona qui est vraiment pour to bande ko tambola na moni est vraiment ti aso ko agresser nga to saki moi lutte ya ngomoni bande ko beta ngai c'est un peu ça logo na yeli ya. Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la composition, je voudrais suggérer à votre tribunal une méthodologie. Si, après avoir entendu la partie Madame Lola, que vous puissiez procéder également à la déposition des autres parties civiles, puisque les modus operandi, c'est pratiquement le même pour tous. Et ainsi, votre tribunal pourra se rendre compte, nous aurons à le dire, de cette répartition intelligente des tâches. Le tribunal vous remercie. Ainsi, le tribunal appelle la partie civile Grace Mboya. Grace Mboya Kamika. Vous avez la parole pour donner votre version des faits. Merci, votre honneur, pour la parole accordée. Votre honneur, président de la Chambre, honoré membre de la composition, ministère public et organe de la loi. Le fait pour lequel Madame Mboya Grace est victime se sont déroulés à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, précisément à l'arrêt cimetière, lorsqu'on est sur le boulevard du 30 juin. Elle prenait le transport pour arriver à Magasin. C'est à cette date du 8 juin 2023, précisément vers 19 h, qu'elle a vu un taxi qui partait à Magasin. Elle a pris ce taxi-là pour avancer. Le taxi avait comme chauffeur M. Christian ici présent. C'est lui qui était le chauffeur. À part Christian, dans le véhicule, il y avait aussi Madame Luemba Monga Magdala. Les personnes qu'elle a reconnues dans le véhicule quand elle est entrée. Elle est parmi les personnes pas citées dans cette cause, mais le prévenu qu'on a amené devant vous. Oui, nous l'avons vu ici. Il y a aussi Lofemba Bolaya Splendide. Elle aussi était dans le véhicule. Et Simba Kibangu Bienvenue qui est là. Ce sont les 4 qui étaient dans le véhicule. Chemin faisant, quelques mètres après, si nous pouvons... Oui, le nom des personnes qui étaient dans le véhicule. Celui qui conduisait le véhicule, c'est Ngala Lomama Christian. C'est lui le chauffeur. Il y avait Luemba Monga Magdala. Elle était assise sur la chaise de passager à côté du chauffeur. Il y a Lofemba Bolaya Splendide qui était dans le chaise de derrière. Et Simba Kibangouli Bienvenue. Lui aussi était derrière, juste à côté de la victime.
Allez-y. Merci, votre honneur. Continuez. Merci, votre honneur. Chemin faisant, quelques mètres seulement, Monsieur Bienvenu avait entre ses mains une arme. C'est avec cette arme qu'il a braqué la victime. À part lui qui avait une arme, il y a Madame Splendide qui avait un couteau. Comme les deux étaient dans le chaise de derrière, c'est avec ces armes-là qu'ils ont immobilisé la victime. Ils lui ont pris, entre autres, les boucles d'oreilles d'une valeur de $200, une chaînette en or d'une valeur de $150, 3 bagues d'une valeur de $150, une somme en dollars de $120, plus 1 270 000 francs qui étaient dans le sac. Ce sont là les objets et l'argent qu'on lui a pris. Ils sont allés dans un endroit où elle ne se retrouvait pas. Ils lui ont dit, si tu veux garder ta vie, appelle chez vous. Si on envoie l'argent, on peut te libérer. Là, nous sommes encore le 8 juin 2023. Quand elle a appelé à la maison, on lui a donné un numéro orange. Le numéro, c'est le plus 243 80 88 34 928. C'est le numéro avec lequel c'est prévenu communiquer avec la famille de la victime. Donc, la famille de Madame Mboya Grace. Ils ont demandé $2000. La famille a dit qu'ils ne pouvaient pas réunir ces montants-là à ces heures-là. Ils ont dit, si vous voulez retrouver votre fille, envoyez-nous l'argent le plus tôt possible. Ils ont commencé à faire la pression en tapant la victime. Donc, il faisait l'appel, il met le main libre, il tape la victime en demandant l'argent. Vu que la famille attendait leur fille pleurer, ils ont dit, nous pouvons vous mettre à votre disposition maintenant $1200. C'est vers 0h. Vers 0h de la nuit, allant du 8 juin au 9. Ils ont envoyé à ces numéros orange, parce que c'est un numéro e-money. On a envoyé $1200 américains. Et c'est après avoir envoyé cette somme-là qu'à 1h du matin du 9 juin 2023, qu'on est venu déposer la victime en face du stade des Martyrs. C'est là où elle a eu la grâce de trouver quelqu'un de bonne foi qui a pu l'amener à la maison. Tels sont les faits pour lesquels Madame Mboya Grace est victime. Yonani. Naza victime ya. Ah oui, Longola Kachine. Yo Kombo Kunga. T. Je viens d'arriver. Ah, Olingo on s'est constitué partie civile. Kombo Yeli. Yeli nani? Rifis. Olobi? Rifis. Rifis. Il faut foutre musolo. Otobengaka na droit il faut consigner pour Maloba. Le tribunal appelle la partie civile Ngenja Balafundi Eli. Tribunal epesio Maloba. Na bukuse loba nini yango ekomela kiyo. Merci pour la reprise de la parole. Nani Tony Atoni Azabo Kilo Nangai. Alingi mwana Nangai ayaki ko la présentation et pas Nangai. Ko la présentation et pas Nangai azumwana Nangai ake na na popage nde bazo futela na popage. Tango bazo
bazofuta la popage. Wapi Anthony? La qui ça est? Bokilo. Ok. Madame, tu mets à Monier. Dans on va créer pompage, bazofuta la kuna. Ça fait presque 3 mois qu'on a la pompage. Ngana yena mosala, ana kako konazo sala. Bayer, oyo bango bazofuta pa na ye. Abengi mwasi na ngai. Abike mwana na ya aza pa na yo. Monsieur est prévenu. Aza pa na yo. S'il vous plaît. Tu es au tribunal hein. Bah le barapamba pamba peut. Ouais. Maman alobike azana e pa na ngai te. Abite awa na ndako mona na yo tozomona banzinzi na solo. Bongo sikoyo mwana aza kuna te est-ce que azana ndako? Mama bengi ngai. Mama bengi ngai na longo na mosala na ke na kuti mama loba ndenge soda lobaka. Yango nazo loba. Eza tonalité na ngai. Kombo ya mwana na yo loba nani? Oyo Bokilo na abala. Kombo na ye nani? Die Tango. Ne kombo ya mwana na yo? Bo yango. Alors mama benga na komi ti na ndako. Tana komi na ndako na moni ndako fermé. Na bite loko ngana za soda na koko fuka porte te po bakolo baketo na za complicité ya crime. Na zongiti na hypocrine oyo ya pompage. Ya SNL. Na ye na porter plainte contre un inconnu. Parce que na monaki nani Bokilo na ngai si place wana te. Nge to memani na bango to committee na ndako. Tato comme na ndako ba buki ndako. L'état nda buki ndako bato ya crime wana ba police wana ne ba buki ndako. Ba ye kumona ndenge mona na ngai abumiye nazana firme nango yango. Alors abomiye alongoli sexe na ye, alongoli gorge, akati mabele na ye, alongoli rein. Alors bato ya nani ya hypocrine oyo ya popage bakangi photo babengi nani mokonzi ya commune ya Ngalema aye 6 places. Auditeur oyo ya Ngalema aye 6 places. Comme à sali 4 jours il y a décomposition babike te loko akomi boye make batie la morgue ezate bakende kukunda ye bugumese nde sikoyo a buzi banani ba Croix Rouge ba emballé ye toke na eti na cimetière ya Kisuka nde bakundaki ye basali dossier na nini na la police oyo ya pompage na batindi biso na parquet tant to comme na parquet et par la magistrat à lobby que le croix ye akimi gomme que tout ça la vie de recherche to lukaye soki to kangiye nde to ko benga ye nde to ko benga ngai na tikibe ba donner na ngana ba adresse nyoso tu kuna na nini na gombe kuna na eko zonga to fandi to sali matanga esili lobby nde to moni na information nde to moni sikoyo ba flasher siko nini na bango photo na bango nde sikoyo ba bika soki moto azana problème na prévenir moko na kati aya na hypocrine leo na tongo nde na ye na hypocrine na mi se présenter nde procureur bika to ya awa pour que to bazo samisa bango bongo na ya ko déclarer makambo ya mona na ngai. Alors oyo nde poto oyo basaki présentation yango. Alors tango abomi mwana na ngai akimi
azali porté disparu ti ndenge makambo eyoko koma lelo yango wana na ye epa na bakonzi bapesa nga solution ya ka ya mwana na ngai oyo assassin a détruit mwana na ngai na taxi mwana na ngai ti azwi diplôme d'état mais aye kobebisa avenir ya mwana na ngai. ezalaki na sanza nini? ezalaki na 3e mois le 19 2022 ezape wana. Bon, le tribunal vous remercie. Comparé, la partie civile est Kwanga, Mabaya, Benjamin. Kwanga, Mabaya, Benjamin. Oh, non, non, là-bas. Tribunal pression Maloba, on peut sa version nayo au lobby na tribunal. Merci beaucoup. Ba prévenir ba salinine. Merci beaucoup papa de vous passer la parole. Ngai naza chauffeur taximan. Ngai naza chauffeur taximan. Na sombi mutuka na ngai na bima na nzela pona sala taxi na faire vivre et sunganga na otangisa nga makamba classe na ngai. Sikoyo na komi na IPEN. Na IPEN na zui course express na mutu moko azunga course na express na IPEN o papa accompagner ngai tina na kitambo na Bangala, précisément na Wenza Bangala na kitambo. Ezaki date nini? Ezaki octobre mais na bosani date 2022. Continuez. Ok papa. Sikoyo l'état azunga course to komi na Bangala na kitambo kana Wenza Bangala yepsa o zwa mutoyo o solanae ngasina solanae par rapport à nini o par rapport ya prix ya course na si bango oh papa yo solaki na été alubi kete eza membre église amon comme singa na kokosa ye ngana kokosa ye siko ye alubi ke non lobakaka non lobaka oh papa motango memaki na mutuka nani kombo na ye na l'état na komi na s'il vous plaît papa l'état na komi na Bangala na koti na Wenza Bangala na koti na Wenza Bangala na tunnel avenue moko eza moke eza discontinu liboso kuna suki terrasse ya mai alobi ko baluka awa garé na baluki pe na garé il y avait 4 parcelles ezaki ba parcelle ya batu bafandaka silence pe ezalaka siko na mona écrit bazo ko bima po ba ke mema biloko na talika boye na moni gar ça va tamoni papa wana abimne écrit na ye siko bon nga nazo comprendre peut-être les passagers quoi aye wana nga siko na fongola ki portière na zela nga c'est non mon frère kita ki ozo biloko ozela bazo ko mema ah c'est pas grave ba yemba la moko l'état na moni po na yebiye a chauffeur taximan to sala na na IPEN a sala taxi mais et le comme singa na monika croyant que bazo leka les gens ba leka na bango ayemba mona nzoto na nga kanginga na kingo mbala mo ba saisir nga oh kufanga non na sali nini ba saisir nga ba bazaki 4 personnes ba saisir nga ba tienga na se ya mutuka ba meminga ba tienga na sima ba masi ba vitre ba tienga drogue le tanga ba tienga drogue nyon se tikalaki na yeba risusuté ba ke obwaka nga na poilu na kota libongo de Bangala ibongo ba ke na libongo kuna ba bwaki nga l'état ba bwaki nga ba comprendre que na kufi des gens ba yeba ke na kufi drogue ezwaki nga pona melari l'autre côté ezwinga pena bake babwaki nga l'état babwaki nga yi bazumutuka bakei